Kotalanga eza kokanga te. Kotalanga mokangi te. Kotalanga te moyoki mokangi. Yango moni pays oyo etika na botutu koleka lifelo. Ikora motema mabe ngolona. Même à toi, 800 francs de reçu de Baningate. Congola, l'union, ça c'est l'offre, tout sous qu'à facilité. Et là, on a une. N'a pas de ce qui est déjà avantage, on a pas mais la radio va contracter les pamba. N'a une montée à partir prix, bah, ta veste qui te négocié, on n'a pas facile, c'est pas un défi. La photo, comment on a photo ça facile? Si on a une technique de remettre ta vie, challenge, comment on a photo pété. L'inga est contre bombe, va tenir sa défense. Nga na vie, si on a vu clarité, il n'y a pas un moment qui tombe pour Paris. Ba fille belé bazaka na bolingo mibali ya solo pe bakuti mibali mi ba vanteli mibali ya kala na ndimaka bango bazaka na boto kona moni ba yana biso ba bonga te ba balade me ba bana mo ba polisa na kimia ba tinda ko chetelo baba sengi mwana makasi na mona muto azo forcer musala sala kate me coopérer ba début journalier me bana na ba kende ka projeter na muto kina passe ya passe to les sabana keba na mobali comme dans état de faiblesse pour donner na libala au profiter à le rojo que mobali bongo lo ba yima ka mutu na miso ba so akukufa na tena motema amerikambe koti na point ya pointe yo kanza kwa zo seka ndoma na kati ba kwezo sila mobali motema kitake ya kolemba kwa video to ko kimai sila malema na video upi sila. Merci beaucoup Pasteur John. Est-ce que c'est possible mobali à 45 ans pas la moto pièce? So bali yani makasi ayo ni donc règle penda teli mobali na iloko ko mobala kabila so kalo bi ko kangi moi sina o penda yana ngo problème te yana ngono menga so ina lingi moi simi kama na kopio mbongo ke noko tanda kwa sirenga sirenga so lingi moi kanganga 3 fois eza trip oza moi sina so kengo to kusipema makasi na kutona kisi na tunini o na kamonga ngapesa kinga na ogena pe nginga na kabele mbongo kusengi lo kwa bien ona lela mama mingi bakajo tele elega. Bonjour, bonsoir, réseau dépendre kana ero okuta émission ya femme sage. En tout cas, tika kimia na nzambe pe bolingo na ye, ezala partage na biso nyonso obolandaka mama Lorraine Mbala. En tout cas, na lobaka la mama Lorraine Mbala, oko la pesa ka biso tozanga te koya ko présenter ngwe na bino. To s'abonner, to aimer, to partager. Nzamba lola abatela nga bino, abomba bino, a continuer ko pesela nga bino makasi ndenga pesela nga bino makasi. Et lelo vraiment na bara malola zaka na makambo ya sika pe nazaka na ba surprise lelo naza na surprise moko pe naza na invité moko spécial oyo na pesi papa Jean-Jacques Mosel kuna na États-Unis bambote belé parce que yem ta senga ki invité oyo aza invité spécial ya papa Jean-Jacques Mosel bisiko zali nzambe abatela ngayo apambola yo peso mikole belo mona bakoko lolo na yo yango na kosenga na papa Cédric Afungo la plateau, on a invité spécial au Nazanaye. Voilà, merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Nous autres makas. Na moni vraiment que nous autres makas. Merci beaucoup Pasteur John. Et lelo, ils ont un numéro qu'on a États-Unis lobby maman Lolo. Nazana posa oyambelanga Pasteur John. Donc on a invité spécial naye. Moi il le bapo naye bisikazayi. Soki atalanga merci nzamba pambola ba onyo surtout ba otalanga kuna na monde partout onyo surtout akosali kotalanga eza koyo kokanga te okotalanga mokangi te okotalanga te moyoki moka okangi. Merci beaucoup papa. Pasteur John, question nanga liboso ezali lelo soki muta sali kombo asali kombo po benga ye sola ye eza petete donc au pesa obe exigence belé. Tout le monde même na ba pasteur so obengisi une église autono boza la combien de fidèles obengisi moembe yemba l'église na autona yo caché nga bobongisi déjà caché ceux qui déjà mutasali combo surtout na internet obengi ako compliqué yo mais na monango différence oza muto yo sali combo na kata YouTube osali combo mais o compliqué ngate o solo nanga bien même na satanda qui te ko sala no émission boy. Mais pour na bateau lelo à cause de l'élévation et comme ici on dirait ba comme na lola na ebité moi question pour na bateau wana
bon eza nango normal car mutu na mutu aza na ndenge azaleli omoni nayoka eloko moko mpe mutu moko mpe yemba yango ava kufa frère ya chrétien aza na raison oyo azalaka na grâce ya nzambe ya solo azalaka lofundu te naloba no clair mutu ayemba yango ale moloto ayemba kutu te asolola yango lokola na bato na ndamwa émission moko boye ya moke azo exhorte bato véritable grâce basala yango fierté kolo mokili ayaki azalaki na lofundu te yango monaki même jour bakangaki ye bakompenaki ye te bamona ye banda kala bayoka ere baye kokanga batunaki wapi jésus kolo na ye nde oyo moto ekinda bakina oyo na kopesa bisi nde ye lelo oyo motei soki okeluki na église ato tuni tokotala kaka motei yeyo apparence ya motei différent na bato misusu nde balider ya borkese ye moka kolatela mba différent na ana oyebi yango soko olatela mba kitoko makasi koleka kolo orkestre concert ongo kobeta te po pile na elamba fo songo change bongo mata po podium nayebi te soko so comprendre tandanga bien oyo olobi wana la plupart ya bato bana élévation yebango tout l'élévation eza élévation mais tout l'élévation eza na ndenge ya kolo mokili te po sata pa aélevaka. Merci beaucoup vraiment. Ozaka na ba condition ya makambo libanda kobunga te différent. Sola biloko na moto to talité sur la soso longwaka soso tata na monte ko sola misu ya misuni. Sola matembe na ndunda na moto tata na monite eza soso te sama ndunda. So déjà fundi ke sa bongo tombo ko fungola nzungo na lobaki nini. Avec ata moni bidon te so ko ti pampisika ko timbe so linge tonda ko ye banana zana kangapa so ko tonda na bandele funda ka te asini. Mais moyemi déjà sali kombo asengi caché na yem sous $300 ko oyo nzamba pesi landanga bien ko senga mususu eza ya faute bino nde be exigera batu ba yeba na bokomisa bako bobenda baloko ataba era wayaka na koluka ko levation mutasala kate soka sa yeba no sosola na ifoza na mo ekenge kasha ko sengo tanto amoni obeti obengisie mo solo ba makama mbongo te lobela ka avant ana obengisa na sana ma quelque chose na ko pesa za kandenge ni au moins na ko fungula boko discuter bien na remarquer même nanga na mona mingi soki mutalaki bino boboto bomonela kati suka eza faute na biso te ki congolais lingi faciliter lela mutu tina suka congolais omona kaka anniversaire nanga eza jutel bwakanga jamais ko banoke non unité ni na kochela yo poza na courage ko lobela tanga ba congolais yango moni pays oyo etika na botutu ko leka lifelo likora motema mabe obolona même ato 800 francs ko résoudre baninga te congolais lingi nyosa sala ofele tisuka facilité. Même il faut les avoir en contrôle. À toi, ma salité, mais chaque salité, na salité, il y a un sonango. Bon, personne foule, faut pas bimisa ba solo. Belenjo ande yanganité, azaka na propre. Batikinye, batiki autant ba sanga équipe nationale solo. Au kangi solo. Au go sali foule makam. Jo ande foule azaka na propre. Ayamba biyamba, ba bimisa terrain netre. Nakosi? Nakosi papa. Merci beaucoup. Question na ngami baleza na mutu moko ebisinga la tuno mutuna oyo. Balobi lelo na internet pour ça la combo fo simbakis. Babi pasteur John Manette alataka eza Manette suspect. Wana distraction. Tunanga makambo na kutia batu ba ozelanga na yoka. Kasi yoka mama wana fitilita la nga distraction pa nangesa kati. Na lingaka te to fa na TV poto betaka masolo moko ya mutu to ya kingandi to. Déjà wana za ya na tananga te. Nga se to ye to laksa batu nzela ya vie. Nzamba lingini ni mutu fosa la nini pololo kendi wapi. Po mutu abonga sala nini na période za ngo ya crise. Wana ba fitilité. Wana mato kita même kolo mukila tala koyaka na baka ote wana eza kulikopesa milango makamoko ya ngana ngaka polémique te na ngaka vie ya batu bazwa kimia na yeba yote me yokanga salele simbo bete maboko ke batu misatu bazwi vie na lingi makambo bizo bana te asala ki boye Manette be wana ba fitilité kasi ba réponse euta Manette manabi soki distraction oyo cha pembe tunanga makamususu tunanga makamuto te ya batu nini ba changer. Même ça comprendre nga ko elanga ba buso bana to boya nango depuis kala boke na côté bokendaka nango na za ba passer na bino teke polémique ya finga ote na bi ba finga te oza la zobo za nani soko za maele nzamba ko sala pa nanga na cholaka mutute do pa nanga vie za so ekinga oki vie na ka hotel matin se pesa bino to na se pesa batute na te ka bino nde yeba esimba po pesa nzambe fotite soko yende tinga soko zuite ko pesa nzambe foto ko pesa batu foto na lingaka te mutaza la zobe baninga kenda ko tala ko pesa fufu. Comment yo zana makasi ko sala vino esimbo zo tela baninga comme so ya nyongo mosape makasi eloko na ina na lingaka te soko ke biso avantage mo na pasambela rando ba bongaka te tipamba na ina mote ya parti pris bata veste kita liboso bata mapapa kita sima pa nanga simba kate na yela mututu azana droit ozala ndumbo botaba na 10 tata talinga te
linga matea na nga yoka salela oposa confiance okuta mobali moko linga kutu bano ya yete me kolika kutu bati yo moko abota. Merci. Donc la ndumba banda bo mwana soko yo kingo ko libala alliance kolika mwasi ya vierge changement de fréquence. Pasteur langna tu na mwa mutuna na okapo na répétons na la pasteur John. Ezaka pasteur oza consacré pa nzambe to. Problème na nga eza pasteur te. Problème na yo eza yoka na lobaka nini. Kasi to yeba te pasteur oza consacré pour ça musala nzambe parce que lelo to mona na ba jeune na ba veni. Ce qui muta oloba makambo nzambe ba bengi pasteur. Ce qu'on a sens wana. Bien. Oh na mona oyo nanga kwa distraction. Tozo tuna. Oyo te. Oyo eza ba distraction. Koyelanga titre te, koyelanga mutambongo te, koyelanga mobola te. Yelanga vie eza wapi mutasala nini? Oya komi na suka a tourner nini? Oya sa baby sa ba inaye pas on sa ndenge nini? Makamna nango besoin. So moniteur la prête, on na ngaba ni na binote, on évite même ba chaîne ya TV. Bolinga ko salir batu makabo pota. Na mona ba chaîne mingi. Yo mutanyo kwa mina musala na ya komi leader. Journaliste azo yamba na mona ba journaliste TV. Tika te abiso YouTube, on na mona en chaîne. Au moins journaliste azobi maloko la prêtre ya mutabengi ici. Oro zelo tu na mutanga répondre bandi ko likele makamo be na mande botem sa ba musicien. Oya fingi yo journaliste zo kota polémique. Oh musicien yo sala libumu te. Oya ko lika ki journaliste, oya bani pona batu wana. Sa ko yeba na bango ndo tu place ko le bate. O bandi ko tche bango polémique bango pe ba kizengi ba bandi ko swan. Après on est journaliste ndalo ba global ba question na bino. Bo kangisa combien na ba question na bino. Oya muta répondre ko ba ko kangira koti cash. Oya ko intervenir etin. Molki ke so buzoba mais on meni bato ba ba bino te nde ba kender na bino ba makam na bino bo mema bonti bo comme si bango pepele awa ngana na vie na zo te nde polele soki yango te en tout cas na roza désolé nga bato ba fando ba zo nanga partout na te bango o azana poto ninye zo umela zo pesa solution te tote ya nini o azana Afrique comment zo lula muta poto comment na poto za facile so azana technique ya kobeta vie challenge o mona poto pete linga ekonzo bomba ba trinyo sa dépense nga na vie so zo mona vie clarité ya pa na ngo mona Congo kitoko koleka Paris. Na repeso ba chonyo sur mona ke lipe robima poko mi à l'aise se pe na vie na yo et pas na ngana alliance tenyo c'est ça ma bala oya tula za la raté fi ana soko moni atula lingine mi bala ba ventirité pour ba ventir ba lekebe ebele na to so comprendre na repeso ba pi secret so moni man mo bala na oyu man ngaba cité atali vi na ko kola na e passe so ko continue dépense à basi mo ko ko charge ité ko moni kilo ko mi pante ko kweya alingati kana yo mo ko ko simba bonga juma sin engagement ka so ko ba bisoté. Merci beaucoup papa denga azape abona ke poto pona ozali théorie a pété donc caractère na ke poto question la ngamisa tu papa lelo bana basi balingi ko linga mibali ya pia kate mibali yo basala raté en tout cas batie croix olobi bien mobala sala kate même ngana famille ko lingete soko lingeta liyo o mikoti na mangba nze salaire ko ekoka na lo bano polele tala tolo baka clair naza noir sur blanc vie eza actualité vie eza lokola montre pe makate tozongelaka 1h 2h ti tokomi 12h azonge lisusu na tour a tongo tokabele 1h na 13h ya 12h tour a midi akomi ba 0h na ba 3h mais l'heure kaka moko landanga bien omenangi toza pauvreté po esila eza pays te nga moko nde na kochanger badonne ya pauvreté so comprendre nga yo kanga très bien vie eza lokola mikanda bakoti na tiroir chaque tiroir eza na ba dossier différent landanga bien oyebi ke carte ya chef na compagnie wana soko za PDG na carte ya sentinelle eza ba carte moko grade ndé différent mais carte moko soko tosi PDG boy sentinelle o raté mukolo okoya okota na okuta na PDG sentinelle boko fungola okoleka te soko tosi sentinelle boy ko pesa PDG confiance akoko sentinelle mo na PDG te pour manka kié tout faut combiner lelo na Congo to ko pesa exemple remorque luko ki ndaba Congo na ba fufu ebele to pesa ngo valeur to moni mutapusu na nzela to cholie or mutapusu na remorque ba bango to ba transporter ba même colis pesa na valeur na mutapusu bongo comme na remorque lelo na Congo valeur wana esila ba fille ebele bazaka na bolingwa mibali ya solo me bakuti mibali mi ba venturier mibali akala na ndimaka bango bazaka na mabotosi pona moni ba ya na biso ba bonga te ba bala te me ba bana bango ba polisa na kimia batinda congé te lo ba senge mwana makasi na mona muto azo forcer musala sala kate me coopérer ba début journalier me bana na ba kendera congé te na mutoki na passe ya passe azo lesa bana me bandoro no to habiter pesa ngama habiter mama te pardon
baye kosenga mwana mobala azoboyo sentir ka pesi mais na sengote mais mibali on bakenda wapi comment ba jeune alelo atie mwasi zemi oyo zemi asundoli bango kutu $5 ya mwana azobela fièvre ko ikopesa te manga bakisa deuxième zemi. Mais papa yo posa moi mobali na sens que mobali aza bolingo mwasi mais possibilité ça te yo posa mobali solo ba makambu yo moko zo contredire rango olobi bien possibilité ça te mais bolingo ezali comment ozana oyebi balete lokwa toke na stari to beta lokwa osengi bakotsa yo po yebi balete so na comprendre que yo encourager balinga mibalo baza na mbongo linga mobala za na avenir eza mama même ngana ko linga mama na habitation azaki mwasi na ko linga mbali ka bilinga linga puis akene ngana linga yo sa ke lokote o tshanga semba ofele c'est ko kabela mwasi no makasi pourquoi pas te na za mbayi na mama so boko la mibali désolé limisa tantôt na betio libaku ngana ko biso clair na vie o asala ka rien kozana confiance iteme linga ye kabele mbala moko mibale mes amis ça tout o progresser te so sana bango comment ngana beti cop na $100 na posa e mata na kutana bato ba piaka to ba moni sa ba mutambongo ye yo mais ngana sana posa ba sama po fina nge mata na ko mapela na se pourquoi baninga yango moni ba bola ba progresser te politique la kana bato sakana bango cop ne ko progresser te po bango ba piaker piaker ko lula ka soka moni mbongo kabelanga or o azana mbongo azana posa kuta bato ba lekie nango po ba benda ya amata culture africaine yango tozo silaka no ki je te dis na puyaka te na zo bano clair ko ina batute linga batu metrie batokoza na bango soko linga progresser za na bikila lokwa mwana classe avant mata bange bazo sakana simbika kae bako benge so ba mena tombe la misapi mingi ye. Merci beaucoup papa. Question quatrième question la ngai balobi ba seme ki lelo bazwi en plaire soki kaka ndeko na bango abali mwasa te na ndako ndeko aza na possibilité na tongo c'est mouleke na tona midi saki ya loso lokola bango nde bakomi bambanda bazongi sima famille ya mobale ye liboso problème eza boy libala eza eloko moko ya mwasi na mobali soki mwasi na mobali balingani bien te na berere bakokotisa bafamille desordre na mwana mobali ayina bafamille na ye moko propre likolo conseil ya mwasi na mona mpe mwasi oyo meme bandeko na ye moko propre abimisa bango pepele pa mobali piaka na bino ya famille etali mobali te mobali aza étranger abali nde yo akomisi yo famille na ye yo na mobali nde bokozana bana ti liwa famille na yo bazanga to bazwa apesaka bango valeur liboso mobali mpo amona bango na respect combien de bana basi likolo lokoso ya kolinga bango moko baintere babimisa bafamille na bango pepele na suka mpe mobali azwela ye mbanda oyebi pourquoi mobali ntango alingaki akonsideraki yo amoni ke ndenge aza na moki wana azala na motema kokaba mpo kokaba ezaka bamillion te mosusu akotala famille alinga ya mwasi nangi bandeko mwasi bazwa mapise bamona nga peke bien ntango abengi baleki alingi asala bango don yo moko kolo ye opekisi kokabela kutu yo tazaka sula ye azotalaki sula na etalinga te eza makambo bar na ye nga nalingi yo nalingi famille na bino baprogresse na place bayaka nakoka bango soni babofele na nga na bala mwana bango na mwana tobota bayingaka na misu na nga nakoki te na mpe bango ta bakopi bambongo badebrie mpo esimba mage tu bazwa bakende baliame pofiki na piaki yo moko mwasi na nga opekisi obandi kobetanga masolo omoni kutu bango bakolisanga mabe soko pesi bango nakoka motema passe obandi kobeta mobali badivision ya famille na esika ayebi te mobali na lere nando kwa alingi ya kondima ntango koleka mikolo komona famille na bino na yo pepele aomona sikoyo somona mwasi moko traître d'abord oyini famille na moko propre bongo yango kolinga ndenge nini okokama la longi moko ayini yo na opesa conseil oyo asalaka mabe amata kita retour ezongelaka ye donc omoni bafamille mosusu ye moko mwasi abala bakenda mena mobali poto bandeko ne bazowayawaya ti lelo pasi me mobali azokaba mbongo mpa bamisicien bayimbaka ta na nzembo nini epekisa mobali mwasi akosaka famille ke mobali nanga ka boye yo moto apekisaki ye ki asalela bino don naoloba no clair motema mabe ekomi na baniveau 0 namona ndeko na yo ya mwasi yo naleki no mwasi to yaya bobetana mu ndenge te me ndeko na yo asilika alinga te yo bala va ye yo oyebaka te kufele na motema okokama mibali na nyonso soko oza ata soyi na bango fo likambo ebeba oyo oza na confiance ke ndeko na ngai yeyo soki naza te moto akolobelanga mpo to makila moko osalanga fo te yo kopesa mokongo ntango olingileki na ngai milibe ya nanga suka en tout cas te ndenge aza papa okokama motema mobali ekiti oraya akomi kokende okomi yo quartier tofandi mabe or quartier te wana batraite na ndako sa oyeba ozwi biza jida sa oyeba ke mama na otoyeba sérieux problème na église bakote yo te tambola na ekenge premier confiance yo lingo ozosala même mama abota yo kai na makambo mosusu oyo etali bagage nzela vie yo moko signé
nzela musoko bonga pa nzambe za licho mais pas maman na bino fa ka maro so ba pekisho o raté kende ba seka mais lobongi onginda nzela mais lelo mibali ba osala plus que la famille na bango parce que naza ba différence personnes ata 5 mibali osala mingi na famille na ye ba obenge na 15 heures à résoudre le problème mais somo moi c'est kana ayeka na likambo ayo zela sima olobi pe bien mususu ezalaka to mwasi abetisa na mobali musu akoboya yo te mpo bobota bana ye moko andima engagement pa famille mais oyo osala ye amona ekufele na motema akomi kozongiselo ndambu sa oye oyeba yango omoni nazwi biso conseil yokanga très bien keba na mobali soki aza na état de faiblesse bozane na libala koprofitaka te loko ozokabela mobali mbongo olobelaka ye makambo mosusu na miso bato kosala soni akokufa na soni na motema me likambo ekoti na point ya pointe yokanisa ko azoseka nzoka na kati bapo ezosila mobali motema ekitake ya kolemba lokola bidio etoboki mai esila malema ti bidio ekosila oyebike bolingo mpe etoboka lokola bidio ya mai atikalaka na formalité azokanaka moko na konginda libala ebebi ntango akokima nayebaki oyebaki te tozalaki na pierre na miso bato ndo olanga mingi namona mwasi asobe po osasi lofundisi tobombaka yo maloba wana ntango olobi esali esoni epesi ekilo fa kima fakende koluka oyo ayebi ye te abima te kela masika mpo valeur ezala nde bokamaka naza na famille ya bato ya mbongo ndeni mobali akiminga feza botutu langage déplacé oyebi kovalorize mobali te même na famille na bino mobali azalaka na valeur te ya libanda soki akoti na kati ya famille lokola bopesa ye mosala asila valeur na baleki ya mwasi bamankaka mobali oyo mobali akoloba soleki ya mwasi atali mobali azodongola comme si bambanda misato omona mpe akopesa rapport moto akondima aza te mpo toza kosa tolokota tosala yo omoni keba kokendaka libala ya profite surtout na mobali kokotaka na famille mwasi te mpo baleka mbongo bapistone yo kosambwaka okolobaka te na miso na bango libana nde bakobango prêtre mais na kati bolole okotorsione kutu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pasteur John. Est-ce que c'est possible mobali à 45 ans bala mwasi à 15 ans? So balingani makasi ya yo nini? Botuna ada tango yaka botuna shina eta vaso eva. Ada tango yake umela ka vai ya. Umela. Mama na yebiso air différent. Okosi. Ada pira banyama kombo sa eva za azala. Dire salema po adaya obida ada nyokwa marape kiseba tena nyokwa donc eza ngo possible eza possible so balingani ayo nini ngamu comme si na fanda na moni soso mukola solanda soso muke nanu ba poala kitoko bimite ngalo bi soso alinga violer soso na maki mutapekisa kite ti okoma ipe libala pourquoi maman soso saki so ateke mwana sana muke tika ke ne classe mo okangie noki makam na bango na to so comprendre na opesa ba piste na pekisite na lobby te mais oyo mona na batu tike kende na kotikela ko sala juge mukilité pongo na sala mukilité na ko sala paro na kuti o na koloba o na yeba o ko ndimandimi kolo mukilikuta yaki aweska kutana batu nyonso yenda kelaki bango a defeki batu be quand même ta sala ki batu makima ki misus pas mona question na soyena bango danger ko yami vo mena defier musus a sengi tabimele brisque misu ba groupe yaki makosi na lali nzoka ke musika po yeba. Merci beaucoup Pasteur John. Lelo na oti kutu ko kapeli selon la bête qui on peut la chaîne Batlanda qui et belé pe ba commenter qui lelo za rage basi ba lobi po ba gagner confiance à mibali ba ko motela mibali règle. Donc règle penda tieli mobali na biloko po mobala kabela kemi. Soka lobi bongo. Soko kangi mwasi na openda bongo. Ya na ngo problème te. Ya na ngo norme. Mais ngaso ina lingi mwasi mingi. Vraiment na ko pio mbongo kenoko tanda kwanga. Serenga lisusu. Serenga. Soko lingi mwasi kanganga 3 fois. Eza triple. Poza mwasi na soka ngo ndako sepela makasi. Na kucho na kisi. Na tunini o na kangonga ngapesa kinga. Na okena pe nokinga na kabele mbongo bosaki loko bien. Pona lela mama mingi baksa dosele eleka. Oui, c'est normal. Merci beaucoup. Ngaso kanga na. Soki na lingio kanga na kisi na kututunanga. Puna ko tuno shero kanga te poani. So mbongo kendo lukanganga makasi akanga na tikela libe ibela ngana tolérer les adons. Merci. Sala ngata façon. Merci beaucoup Pasteur John. Est-ce que la différence est entre fanda mouné et non fanda mouké pour l'église? Yela fanda mouké non fanda mouké zarakate mais mingi nde batu bandimi ba mita mabe. Ba komi ko kabela nzambe ba miete ezala ko mbongo moko kena wana wenze ba boy ayana ke lotika ngo dimanche l'église lokwa fulu. Oyebi batu ba oyeba te borate mapamboli na berere belé. Na lo ba no clair. Mote ya teyo na suko senge mabonza. Soka kabelo batikelo botutu. Koto kende vi molili.
ateyo ne falo zambuseye baloba venir à Congo ça pona bana gardien bakenda classe bafuta kate bafuta pourquoi venir les alobi bafuta ba minerval bongo mutazo te ayo makambo changer vieux comme un enfant normal mais yo rokabela yo kesenga susuye na ko ça ote bate ya bino ritala na au secret professionnel na église motei ko kabola ba ndimité offrande mukena munene zalaka te oya pesi ndima e utande na source motema na vrai musuza ko pesa $500 bo kumisi yenzo anda ko sinza me faka pesa 5000 musuza pesi 1000 fa bo lole yenzo ande mbongo asuka yaki nango église ya yango wana tanto yaki kutumako makolo ero tali o seki nzo ande mutasolo ye bible moko loba comme que baini nde na tema na bino tu mutapesi mbongo malonga ye pa mona ki fwa maman nyo sa pesa même ma papa ko mama lati exactement na misa batay mbongo muke on a pesi $100 bo quand tu pesi ebele nzo anda ko si faka pesa $1000 makambo esa na église anani ana safira bakufa ki wapi oboteki yango so boko se tali bino bakoya bakufa pona bisa yo kanga bien omoni la nga atana za ko sambela te na makambo nzambe la tifona kana so sala jenine makambo nzambe la tini mobola moko boye aolela nzala pende ya solo kopia goigoi te oso kabela ke lango lotoko wana nzamba ko pekisa mapambo le la yo pozo funi de gam to ko bebisa Kongo yo kabele ya kelango kabele ke sa kindumba ndamba okanga source po bazo pesa ende bazo tini kabe abeba umana ko kana musala ekwe balongoni nga musala ozana 4 goigoi ofurisaka bango lokwa ba document pa bakendo bebisa batu libanda nzamba biolongwa musala mais so ozo pesa soka jo lobi merci avant ici la zana souci finessé o kabele 5000 na 5000 aleka à 3000 2000 robimana ba 500 ko ndoluka ko payer wapi na bisi na ko luka conteneur wapi na mema oya alizaka na pasi ya mbongo pasi nga banga ka mingi pabike mbongo eza pa pasi goigo asenga sa contrôle atope gogo $10 soka bariki baninga baturuka ayana saka bakata pesa mbongo na pasi akondimaka ote ozolona na fulu na vie tambola na bacourager fanda na commune okuta ba ya to babimaka 5 kilo kwa banjili tous les jeunes garçons tauliers mécaniciens nani métier mituka bayebi so fa na commune moko ba jeune balamka 6 heures propre balingi masola bale na musique po benga basi na poka bachaka matoyi na ba promesse ou ba soka basema nyongo bana bayaka lokwa mito etengama okosere. Merci beaucoup papa. Question nanga suka lelo baba jeune bazokufa mingi pona kisi balingi fi ya mbangu balingi concurrence baibi ndenge balukaka te ezaka na souci ya kobonga atali musicien aza na souci comme musicien mais do musique ayebi te ngape na koma neti ye amoni voiture eleki aluli voiture sa tuna basombaka ngo ndenge nini makambo ezobomisa Kongo amoni mobala bataleki nga fona balaka mobala oyo est-ce que ça na langage malamu oyebi nde babombaka metisaka mibala rien na opesa conseil comment bato akala bazanga mbongo me banuno tofinga bango babolole me baumeleki lelo bino boye na mbongo na français na anglais na bandri bokufi avant ndenge nini pressé biloko ya moto soki ebela bien te ezikisaka poso go échanger mama naloba no polele lia ndundu ebeli propre bakitisi bakaboye na kimia tokomi na l'air oyo orimarke teke ba jeune fille bazotosaka baninga na bango makasi koleka baparent na bango vraiment soka moni baparent asiliki mama loba nelikanga yo yebi nini tana bino eleka asaleli confiance ya baninga mpo balobi français batangi place moko oyo baninga bakoloba nde bakondima azwi mobala oratuna mama kotuna bakamarade so babi aza swagitin aboye or moto na mapapa molai neti charlemagne na posi bj mabalo oyo ozolula baleka na mapapa fe koma na sapato mais yo luli sapato soleka na lipapa nani asukola na sapato mutu te asukolaka na lipapa valata sapato sukana na lipapa bongo lata sapato yo lingi sapato sa lipapa ndere. Merci beaucoup na bandeko nyonso ya mama Lorraine Mbala na la sir toyoki pasteur John Lelo na bokebi nyonso papa mot de la fin pour na émission mot de la fin isaboye Congo eza ya biso nyonso so na bi Congo seke mukili zo batikali kozala te kobangaka moto kuti na mokili te biso batia biso na nzambe batitre nyonso omoni eza mokili nde epesi yango valeur ya moto eza na ndenge nzambe atiela yo okotamba na lipapa elemba triko elembola na litoko yango te pekisi nzambe asala lobi bafinga wana condition mais vérité oyo ebatami na kati seka moto akoti cercueil oyo azotala fanda nye même na prolongation akotia biaki twamina wenda bonga na agi nini wenda bongaki na match te wenda bongi na tirobi match 0-0 30 minutes à prolongation 0-0 tirobi wenda a réussir ayako nginda tanga komiko koko atele bana omengo yango moni kolia ya poko lekaka ya tongo malgré te omisaka na nzala elalisaka bien
Kebole na tongo ba betere maboko na poko ozangi. O moloko olagi te banda to. Et bele bazana na famille ba bonga lo batika ba pia ke ba ko beta masola ka loka nostalgie. Vie ele ka bango mbeka. Keba na moto abonga ka soka kweya soka ke couple baza courager. Mi batika ka mo o saka na nganga na zalaka melele za yote. Biso to linga via présent. Omoninga taxe sans recul. Nanga tamba na mutatanga te samusala. Aoboya misala liko ba gros mona ba français. Nanga voyou. Tokia va toki poto ba piaka to le kandeli pebi e bima challenger. So toke ko pesim de tomlin zeta manga to buki. So ko mi bale to dame. So ko iseti to kumi koteka. Ya lelo ya. Bosi wapi ko kona bisa utaka ba ko ngaka na ba mangebe. Yo challenger. Bambote na batu nyoso. Pesim bote na batutu. Les ateliers peut être base renversée. Merci. Tokuta na fête, invitation ba tebso c'est le table. Et to keli nange pesi ozu anani, yo pe ko le fête to kotisa ki, kutu banda banda le fête yo ki na cadeau, kotoka nange si yo yani, mukila démocratie. Ça lo yo li fait lolo le talina. Yo, jija. Merci beaucoup en tout cas nzamba lola pambola bisno nyonso na ebike Pasteur John Zambala liboso na chaîne ya Maman Lorraine Mbala mais Zambala soukate. Donc chaque semaine tu as la Pasteur John. Tu continues à s'abonner, à aimer, partager parce que la Maman Lorraine Mbala tu es bien marambo les karakuna ba conseil pour na mabala bino kende liboso ba conseil pour boyer ba ndenge nini ya ko vivre na scène moi parce que ce qu'on veut vivre bien te au kanga ba koko banali bandoki nzoka nde yomoko oza les concernés à vie na yo. En tout cas tu s'abonner, tu aimer, tu partager. Yango vraiment c'est très important. Bye bye. Numéro na pesi bino yango yo. Plus 243 84 75 18 112. Vraiment bambote belé quand tu bye. Bye bye. Merci beaucoup.